Oui, merci fidèles internautes, vous qui nous suivez depuis Congo Millennium, mais à travers le monde. Très heureux de vous savoir encore nombreux branchés dans votre site le 3W Congo Millennium, mais surtout cette belle émission. 1000 couleurs de Millennium, mais oui, aujourd'hui 1000 couleurs de Millennium vous propose une grande problématique. Et la problématique en question concerne nos frères et sœurs commerçants. Les solongo betami trop na Kinshasa, phénomène ngwe komo salima trop na Kinshasa, bandeko na biso ya commerçant ya ba commerçant mingi ba utaka nzela ya bandundu balobi buzobeleki tellement makasi ba commerçant malamuki. Soki bango bakiti Kinshasa pona kosala commerce na bango kosomba pona koteka, basi na bango batikalaka na mboka to na Kinshasa, batikalaka kosala buzoba. Mobala kendaka voyage au moins asali 1 mois, 2 mois, asali 2 semaines, 3 semaines. Na si moment ça tikali ko bimana ba makangu, ba commerçant la tomboki, ba komi na système a bloc kadena. Yeso ka bimake ko coopérer ko teka to ko somba, asali bikila kila na mwasi na ye, yeso ko bimina mwasi na ye. Bloc kadena bo kanga miti jediti mukolo yako ya. Tokitaki sur terrain, tokutana na ba commerçant, totuna bango na nu lolenge wana ya kokanga basi kraka. Ya kosalaka bikila kila na nzoto mwasi soka bimina mobali mosusu okuta ya kangami. Est-ce que ça malamu to mabe? Tokokutana na ba commerçant tokosolola, tokozwa point de vue na bango, pe tokoluka ba mama bilenge basi ba yebisa biso lolenge wana ya kosalela makambu. Est-ce que zali malamu mobali kotia mwasi kisi na nzoto po akangama? Soka bimina mobali mosusu to nini? Tokoyeba la vraie vérité, la vraie réalité. Ensemble ngai na bino na miko tozopesa ba commerçant toleka parce que menamba mama kozali kamba koloba pona ba bandeko ba commerçant misu ba koma toujours na cadre d'impact na idéologie mama na biso azawa poto bandana na ba mama parce que bango ne bazo sala ka zungulu kembote mama mbote papa oui to kuti opeka na cadre masolo yebisa biso lolenge wana ya kosala ka basi balobi basi bokomo nyoko la ba commerçant papa bimaka kendaka ko luka sima na ye yo sala ka makambo patonga ko tsao kisi na nzoto yo bimoka ngami kosala basi bongo za malamu to mabe merci papa ngande na moni keza mabe pona nini libala eze eloko oyo eba makana miso ya nzambe tina miso ya leta tina miso ya baboti tango yo bali mwasi na yo bolingani na mwasi na yo boza bato moko bokomi na bo moko mwasi esengeli ayeba ke mobali na ngai azali mobali pe esengeli ke mwasi na ngai azali sikoyo ifo bozala pe bato ya kosambela koyeba kotanga bible koyeba ke mobali mwasi akotika mbetu na libala te akende kozwa akene sangane pa mususu mwasi pe mobali pe akotika te mbetu na libala pe akende kozwa pe mobali mususu soki boyebi bongo en tout cas bino mibale bokosala mabe te yo po kozala pe to kamata bikelaki otya na nzoto ya mwasi na yo ntango otya bikelaki na nzoto ya mwasi oui seke bato ozotya bongo basambelaka na bango te bayebi nzambe te mais balobi bino ba mama on dirait boza kimia te papa bimaki elukilo mbongo sima na ye yo komi kobima na mibali misusu ye lokola aza na makasi te to aza leta te mpona kokanga yo asali bikilakila na nzoto yo soko meki okangami papa eza mabe mpona biso bamama nano na koloba eza mabe mwasi na kati ya libala na yo oza na mobali na yo moko vanda kaka na mobali na yo moko kozwa libanda te sida eyaki na nzela ya kosangisa nzoto makambo mabe nyonso eye na nzela ya kosangisa nzoto bamaladi eza ebelebele ta biso tozokola mikosa na nzoto bamaladi to banobenga maladi mosu komona oso de pise ozozwa maladi nzela kosangisa nzoto soki ozotika mobali nokende ozwaka mpo mobali atya kisi kaka nini mobali atya kaka kisi ke soki osanga na mobali mosusu mobali akangama yo mwasi nde oza mabe eza malamu te papa. Merci beaucoup mama biso alobi eza malamu te komona te mobali abimaka ke kolukila yo mbongo sima ya mobali yo continue kosala buzoba mama condamné ba papa mingi me nzoka ba mama pe boza na faute na bakisi ba mama bazala na batata kaka batata pe bazala pe na bamama bamama bakipaka batata bien batata pe bakipaka pe bamama bien mutu moko te akokolonga na nzoto na yake kosangisa na mobali mosusu eza lisumu na miso ya nzambe c'est le bible. Merci beaucoup tomoni papa pe aza pene wana akopesa pe makanisi na ye. Est-ce que le lenge ba mama na biso bakoma ko salo komona papa oza commerçant obimaka okendaka koluka mbongo mais sima na yo mwasi no abimaka na mobali mususu bandeko ba commerçant bakomi mwasi ne soka bimina mutu mususu ya kosala bikilakila soki yo bimina mwasi na ye bokangami bokokabona lisusu te tiye akoya kokota bino. Est-ce que bongo eza malamu to eza mabe? Zali penza malamu te mais koleka malamu ete mama na papa bango nyonso vraiment bazala fidèle parce que
bikela kelo bakoko sala wana yango nde komema motu te na mbongo wana me motu soki ayebi nzambe nde akoki kobongola motema mwasi akangami na mobali na ye mobali pe akangami na mwasi na ye bakozala moto moko wana ekozala malamu mingi me bandeko ba commerçant balobi balembi na Kinshasa bato bakomo sakana na basi na bango yake lukila mwasi ne mbongo sima yoko mobima na mwasi ne malamu asala bikila kila na nzoto mwasi ne soko coucher na mwasi ne okangami bloki kadena papa moto soki ayebi nzambe banzela wana nyonso ezala bakisi ezala ye mama akoza kokende na banzela ya mabe te eloko nyonso eleki malamu kaka koyeba nzambe nyonso ezali kaka pamba soki moto ayebi nzambe vraiment akokoka kosala ndeko ne mabe te parce que bolingo ezopekisa biso ete osala ndeko na yo mabe conseil nini okopesa na basi oyo bacommerçant to basi oyo batrichaka soki mibali na bango babimi vraiment bazala fidèle bakanga motema na mibali na bango po ete vraiment mwasi azali kaka pona mobali na ye pe mobali azali kaka pona mwasi na ye. Merci beaucoup. Vous comprenez que nous sommes dans un milieu où il y a pas mal de commerçants, il y a des gens qui passent et des fois ils vont nous interrompre. Ne vous décrangez pas pour cette qualité de l'image. C'est juste l'ambiance qui règne ici à Kinshasa et surtout dans le milieu où nous sommes là. Maman Piazza va te retourner par rapport à Bisaleli à maman Mbote maman. Oui, baluka tela caméra yebisa biso nanu balobi ba mama bokomi na mwa buzo ba ebele ah mama na biso akima lobeza buzo ba papa za wa kotalisa makanisi na ye Mbote papa bandeko ba commerçant ba tomboki balobi soki bango babimi bake ko sala commerce na bango basi na bango bakomi ko tricher omona mobali abimi akeluka mbongo mibali misusu bakomo bima na basi na ye yango ba commerçant bakomi asali bikila kile na nzoto mwasi na ye yo soko bimina mwasi na ye bokushe okokangama na nzoto mwasi ti mukolo ye akoya selo yo kosala mwasi bongo eza malamu to eza mabe. Bon, quelque part là et ça peut bien pour normalement conformément avec les Écritures Bible et lobby donc la femme est uniquement pour un seul homme. Donc l'homme est uniquement pour une seule femme. Donc c'est la polygamie. Donc on interdit la polygamie pour bien dire. Donc c'est ce que la Bible dit. Est-ce que ça la moi si bongo moi si ayo atrishaka yo ko kangai bloki kadena sora bimina mobile msuwa kangami. Yo mona ngweza mabeto eza malamu. Bon il suffit bon et quoi ça l'appelle mabe tout comme on dit la malamu. Malamu eza nini mabe eza nini? Oui. Mabe ezake, ok déjà dans le cadre de fétiche. Maintenant fétiche, conformément avec les Écritures, donc la Bible interdit les fétiches. Il suffit seulement qu'on reproche, qu'on amène donc dans le cadre d'un chrétien quoi. Donc en tant qu'un chrétien, il ne peut pas faire ça. Il suffit seulement au bendier, matoi, donc au ébissé, au conseil, avec des conseils. Imagine toi qui es bozana moi si bovandi boboti bana 6, nzoka na 6 wana ya yo azaka kamoko. Likola ba voyage na yo yo kolobelo nini. En tout cas, c'est très énervant. C'est très énervant. Mais pourquoi pas basa la bloc kadena? Bon, yango na biso que ça bien ça avantage nango ça na inconvénient nango. Na biso bien assurer bien inconvénient nango, pe avantage nango yango na. Parce inconvénient nango ça que ceux qui OK dans le cadre de fétiche donc tu as trébuché contre la parole. Merci beaucoup en tout cas baya ya pe bazana moni ya pesa na likamba kopesa pusana ndeko na ngai baya bazokima balobi jango netikaka momina koyoka ki yepa kanga kae ko sala fo les autres comme esika ba mama na biso baza parce que balobi ba mama nde bazwe dike ba jeune fille malamu te bango so ba edikaki ba jeune fille malamu nde basi ba betaka libanda te Mbote mama Mbote mama na balobi ke bilenge basi lelo bakomi mobali aza commerçant mobali abimaka kokende luka mbongo okomona mwasi na sima tikali ko luka ba makangu ela mibale ba commerçant bakomi pe kanda ava kende mboka ko luka mbongo asali bikila kila na nzoto mwasi yo soko bimina mwasi ne okanga miti mukolo ya koya bizaleli wana pona yo kosala ka basi ya mobulu ndengoneza malamu to mabe makamange bande ale eza mabe papa mabe nango eza nini ah makambo yango pe bandi lelo te ya makambo akala balobi bino nde bamama ndike boko teaka lisusu bilenge malamu te te tote ya kabana nde tovandi boye tobota ozwi papa boboti bana bokoli mama nyonso azalaka mama mobali atikalaka mwana moke ata alingi asali nyonso yo mama vanda na ndako na okimia nga konseya bana na nga basi
bafanda na mibali na bango kimia po babokola bana malamu. Ndenge bandeko ba commerçant bazosala basi bongo yo ko conseiller bango nini? Ah, papa, omoni likambo oyo bana bakomi osala basi na bango. Eza bango na bango bana mike na basi bakangi na mitema te, mibali bakangi mitema te. Kasi toyebisa bana na biso kaka kanga motema. Ah, ko sote mirete. Po mobali nyonso oti kaka mobali alinga kaka. Yo mama ko sala te mobali na nga sali boye ngai na sala boye. Ezala bongo te. En tout cas, bampanya muna bandu nube tukwiza lezo. En tout cas, makambo photo sur lango solution. Ba mama, ba petite ya Kinshasa, ba lembisi batu. Ba commerçant, ba baye, commerçant robimake lukilo mbongo. Oromona na sima mwasi ne akoma robima na mibali mususu. Ba commerçant ba komi na baje, azui asalibi kila na nzoto mwasi. Soko bimina mwasa commerçant na Kinshasa osambwe. Komeka kutuma ina matembelete po bakokanga yo. Mama za wana surtout bango nde bakopesaka bana basango mituma kasi to tuna bango balakisa bana ngo kindungu bana ndako toko sukola basani mbote mama mbote yaya bano ya basi bino bozo pesa biso na mabala mama mitu pasi ba commerçant ba changer je ba komo kanga bango système kesoka bimi yo bimi na mobile mususu kangami bako salaka mabeto malamu ba osala mbe kindu mbe kuta kote nyonso yo seli moninga kiss e bongo yo kangi ya sali kisi po mwasi na ye okamata te soko meko okamata ye pa kangi yo kasi yango na labi kindumba yo tata kuna siko ki otiki polele boko siko mama osala ni donc papa ko iko zela mama te ah ya ko zela te yo so moni mobala kangali ngbanda mais balobi ndumba mobali azalaka te kaka ya mwasi te bino bato bobanda kango bino bato biso tozongisaka donc pona yo papa soko ake koteka commerce na ye mama pe akamata pe ye mosinjo papa kangi ngabe na kangi soki papa kangi te yo po kanga te ezaka droit po na ye moko te eza po na mutu nyonso yo poza mutu oza na baposa bongo eza boye tata na ngai conseil nini okopesa na basi ya bacommerçante oyo basalaka buzoba basalaka buzoba kaka tata atika mama atika yo kangi nga na kangi yo fungoli nga na fungoli esa eloko moko te en tout cas balobi jaka ekomi brutal lex longelo de bundes balobi ekomi système yo kangi nga na kangi yo fongoli nga na fongoli keba nana fongoli muta liboso pona na kanga muta suka ndeko mobali paza wana ndeko nango yoki mama lobi système yo kangi nga na kangi yo fongoli nga na fongoli mabe na muta so banda mais ça mabe lobi mabe makasi mama boya boti bana fa encadrer bana bien ta yo lobi oche ça mabeti balobi yo mobali yo ko kanga te bongo mama nde akanga ye bolole te aza bolole te mais alobi mabe olobi bien te commerçant bakomi yesu kake ko sala mombongo sima te bikilakila na nzoto mwasi na ye obimi na mwasi na ye akangi yo bako sala mabeto mabe malamu te basala bien po mwasi ya mutu ozoye pona nini basala malamu po mwasi ya mutu ozoye pona nini po aza mwasi ya mutu babala ye ozoye pona mama balobi esika bakendaka babangaka papa pe sima ntango mosusu asalaka buzoba na ye vomenga pe na milela lokola papa asalaka mabe pe basala mabe ezwi kitoko te mama eza bien te tuka papa lobi jango eza fo namoni ndeko mosusu mpe aza kotalisa makanisi mbote ndeko mbote papa Kinshasa ekoma ezwi mwasi ya commerçant ke koluka mbongo nsima bayaya bayebeli momi na ye ali bacommerçant bachange je bloki kadena na nzoto ya mwasi soko meki kaka mbai na matembela kangi yo bon wana y a pas moyen d'intervenir si ça c'est clair parce que mutu soko alingi mwasi na ye facama mitambu ndenge ezalaka mais moi je dois un peu conseiller au moins les femmes basi des considérations comme moi trop moi ça lingi oyo mninga na ye azo mériter pas mobile na ye pe mériter yango or eloko moi ça so bossa na keno bazana ba foyer différente quoi mutuna mutawa pe na chance na ye yo mériter ka bisiko ozali pour patienter sur ça nzamba imneni na robeni pe na eta na yo c'est par rapport plus ya oyo za kolula basi na biso bakomi soki amoni muninga aza na mwa kola to aza na mwa eloko ya aza na ngote aomi ko impressionner yo ka de façon ko ça ndenge ba osala muninga c'est pas ça Bible zopekisa yango kolula kwa mninga yo c'est là tana yo yango pona ngai système ba commerçant basi ya ko chara basi na bango mitambu bloki kadena yango wana ya pas moyen d'intervenir ça parce que so est mo sina mnogo bima ki roboya parce qu'il y a pas de preuve ako wangana laksanga preuve il y a pas de preuve maintenant pour attraper les preuves en question faut pas les rendre dans système wana c'est clair ameka kangami
En tout cas, GDG balobi keba Kinshasa meko kangami toujours les autres koba na cas d'impact na idéologie Lenx Longelo keba balobi heureusement yo ba ko benga ko mikolo na Bundes papa fidèle uto fana na mwasi na yo kangama bandeko ba papa ba mama bazawa toko tambusa pe micro to yeba na ebite soki papa koko pusana poto pesa na makanisi na biso mbote papa. Mbote papa. Ko balusa kiti comme ça to solo la malamu po talaka kabilili caméra basana posa mo elongi wana kintoko kolonzamba pesa yo emonana e bizaleli wana ba commerçant bazo sala ya kokangaka basi na bango kotia kisi soko bimina yo kangami yo jijango malamu to mabe. Boza bizaleli mo za malamu te en réalité penza en tant que chrétien oko sala makamwana te parce que ben convenance est belé oko kanga moi sinon nzoto ndengo wana yo ke mobembo kufi kuna. Moi, je suis là, je suis quand même, il faut avoir la liberté, les droits fondamentaux. C'est-à-dire, le problème est la conscience. Ce que moi, je dis non, il y a donc, c'est inutile au mobile qui sont bien sûr que moi, je suis là. Bengane mbala moko po yo sala rappel mi be moi l'aise. Yo bi que moi sur la sala gindumba. O bengani ete. O garder kananda po choko chai ba. Bolingole ki makasi. Non, non, boy, what a bolunga sous ma cassite, bolunga, so is à la macasse au rocha ekisite, et rocha qui se bolunga ma cassite. Conseil européen, c'est la bande de commerçants, pe basi o bazo salarandingwana. Batika kindumba, babeba le pe batika via kiss. En tout cas, bandegonanga boyoki masolango en tout cas ya kokene mulai kutezate na ebite ya mokaza waninga baksape masolo ndekonanga fibo azalia wa balobi fibo ne tombera jamais mbote ndeko mbote ma petite à Kinshasa ba komi kaka ya soko za commerçant soko bima okena koluka mbongo sima ya komi ko bima wana mibali mususu yango ba commerçant ba komi ava bima sali bikila kila na nzota mwasi soko bimina mwasi na ye sima boko kangama na nzoto tia ya kokuta bino ba osala photo ba dosala vrai. Apo na ngai fo bonga mwasi na ngai na ke kop na ke lukila ye yatske na ndako atoluka mobali mususu bon et ça bien te na été pour na ba mususu était sori ya ne sikoyo ozo condamner basi tozo condamner mibali bonga po na ngai ya faute ya bana basi conseil européen sa bango po na ngai batika kindumba soki ça malamu ba continuer soki ta mabe batika. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est le tout dernier chapitre ou verset de la Bible. C'est sur Apocalypse. La Bible nous dit, yo, mais c'est la na Apocalypse. Vérifiez si vous avez des doutes. Le tout dernier verset d'Apocalypse, celui qui vole, qu'il continue à voler, celui qui tue, continue à tuer. Mais nous qui sommes sur Congo Millennium, nous qui sommes obligés de vous apprendre les bonnes manières, et nous vous disons, ok, mais c'est pas bon. De toutes les façons, l'amour, et le Kouali s'est quitté, on ne se marie pas pour la blague. Avant de prendre la décision de se marier, d'entrer dans le couple, de vivre la vie du couple, il faudrait mille et une fois réfléchir. Est-ce je dois me marier parce que je suis prêt ou prête? Est-ce la personne qui veut me marier, me prendre en mariage, à l'ingaganga réellement? Si je doute de qualité de la personne avec laquelle je vais me marier, ah mais non, je n'ai pas droit à faire cette erreur, à commettre cette erreur, ya robala. Kanisa malamu, eno obimi, nandako ya yo, okoti nandako libala poko mosala ndengwana. Nous avons un petit conseil à donner pour nos frères plutôt commerçants. Oyo basala kabikila kila na nzoto ya basi na bango parce que basi bazo sala infidélité. Nous vous dirons, bolingo ezala kola mutuka. Ce qui si est koufi. Ce qui si moteur est koufi, a to tindiki yango kobana kingase na suka tina maluku, et kopela kaka kate. Soki mwasi wana lingi yote ato sali kisi yondo kolemba kokanga ye yondo kolemba kofuta mbongo na la police lo mesere ya kotika ye yo pende ko mwasi ya mboe toka matamokano ya kobala na to kokota ndako libala kanisa malamu soki ya yo ba posa nzoto esilite to komona ka ba telefone ba double sim 4 sim 5 sim yo soki ba siège sim eleki makasi ndeko na ngai luke siko kosala mosala wana ndako libala ezesika ya bozoba te ndako ya libala ezesika kokotisa bonga. Merci à votre belle émission 1000 couleurs de Millennium qui vous a présenté aujourd'hui une très belle couleur qui vous a énormément plu. Veuillez nous excuser si dans notre langage nous avons tenu des propos ou des paroles qui vous a énormément blessé. Ne nous tenez pas rigueur parce que pour éduquer,
des fois, nous sommes obligés d'aller au-delà de la réalité, d'aller au-delà de l'éthique, juste pour vous aider à comprendre la vraie réalité. On ne sait pas boucler cette émission sans pour autant dire grand merci à ceux qui nous soutiennent. Mais là, nous voyons depuis Bundes, on l'appelle Lenx Longelo de Bundes, le géant gentilhomme. Et pourquoi ne pas saluer? Lui, c'est mon vieux, on l'appelle le vieux des Zingo. Désiré Kiangebeni, prêtre na Kata Irlande. Ces belles images ont été réalisées grâce à l'ingéniosité de celui qu'on appelle les beaux gosses, Gaïtan Tiangani. Ngaï Nabino, rendez-vous na biso ya libela. Tolek.